Nautaki kujua mbongo moko boye utaki France. Afike mbona Sarah Kembo la star. Bana yo. Babiang barubi papa tuti yo mwelo. Na uti kuna boye pona kujua nde na zui ala kuzunga na rubi bowaza rubaki na likana mona yi. Ya ona yi na mona yo. Boni. Mano bien. Bana balocataire bazana sima. Mama. Nzawezi. Ngolo bani. Ala sima. Mwana. Bisata na sima. Biso tuza mikolo. Biso kumona mbo epoza uzana mbongo te. Ça va? Bonjour. Kombo nona. Tancel. Cancer. Tancel. Tancel. Zaki toku. Merci. Aïe Sako? Oui. Ok. Merci Feli, hein? Merci. Là, moi, c'est tout le monde. Comment on parle pour la terre? Pour la terre. Bana moko bizanti mais tu vas kasi sote balia kindoki bango na kipanga bango alors matama sima bien moi yo pena bana poto bazokanisa yo bana bazokanisa ngai boni yo naza na regret makasi ari na kosa yote nga bana bazosunga ngai te na ndenge meme tinanga pambala melaka tili pezanga manteka me baza na mbongo mama na bango bauti ko faire voyager asa siko na Allemagne ba salomo bateki me ngai na zokima na kisa bali bali ko sunga ngai sikoyo bateka ko kaka bongo eloko te bataka provision te eloko moko te provision marunge zate nazo souffrir me naza na bana si bakoli bazo sala pe na yoko ko souffrance te papa siko na sala ni na kosala yo nduza kuzanga mayela kusala ngapi loko sina leka ba niveau ngapi bana karoza mo vandi bui baza kutinda te loko te na kwela malaja lukuta na siriki bui na kwei baye bui bakuti papa akangami mbangu na l'hôpital na comme kuna be munga ngatali bui ya lubi papa uza bien loko na yipsi na sa bien te na za kubela ngamo ko mkondo na lubi na za kubela il faut na kota pe l'hôpital tant ka na koti bui bambwenge bandi kuya bafumbwe bandi bapondwe bandi basana ndenge na ndenge isa idemo kwa bi okuya boy mutayeka ka boy mona koko tekela tana mwa oyo koko zwa boy mbongo nyosi naza kubomba songa la mkina tongo na damu kangana lobi na dalite le mbunzu nyosi za kubenda na mukusa na mbunzu isa idemo kwa bena kwa appliquer donc ndenge za boy tsoko koseleka ka maladi okulembo kulia ba shamarma oyo bakanda kusomba na ville wana okulia ba biloko bataka ba tomate ba sopaka boy tomate ya linganzo ba sopaka mingi okulia ba mayonnaise okulia ba biloko wana okulia ba pain c'est que fona kosi kaka malade kosi na malade kosi donc kanga ma ba ibu bimisa ba fulful ba soyi so bokomi na hôpital munga ngata le bio malade du ba papa na za malade ba dola kaka ya mikebo ya minezo mona na tele mais ezalaki nini chaîne au mobile le ndambo etikali ete papa malade otikali bati kukolia kukolia mingi niebe ya pluralisme nalabate kwesa lobi on a dit ce qu'on veut pas. Ok, aujourd'hui, c'est mabunda ulisha zomo na te je veux envoyer papa mabata taper la balle asa ndamanga ngai malade en haut depuis que le bandeur commandé Kabilo va coller là tout le monde a médecin alors parce que troisième jour il y a mon papa tout le monde a solution monté il a mon père grave dans mon na monté moi ça me surpasse les hommes comprennent sur malade au moins ani malade pour moi ça c'est ma comme collier le quoi nguma na zo comprendre bon je vais que mon réseau les rebelles ça c'est troisième jour attends yo mon pauvre vraiment hein papa il m'a limbi non tu peux tu viens à nous si on va juste après
batapoto bengi bango télévision nabengi vie benazo alobi otinda lobi atinda nazobela kopela ngo komini sango matanga ukomo leo nakolia nini nga nazolamba na ndako ngombe ngombai afresh ezala fresh ate bo misuni ebele otya si misuni po mibale misato ezanga ete papa si misuni ndeni yo nazobela Karine, tout sur la docteur, il faut ça va pas, hein? Ouais, voilà. Faut commencer à dépenser l'argent. On parle avec le médecin, nous sommes là. On a l'hôpital, il y a des malades à côté. Tu manges comme si tu fuis ou comment? Non, j'ai fui pas. D'accord, mange comme si on parle avec le médecin, on revient. Ah, ouais, ça doit comme une balade, donc on va swaka nazopoya makambo batonga wana naza mokona meme mai kotia ngai mai te meme akila eloko moko te nayebiki nazobela nomba ngai nazobela ndenge ozoba nomba ngai azobela ozotatebela nazobela sachet badole wana eza wapi? Qu'est-ce que toi tu fais? Papa, dans toute chose, tu n'es pas un enfant. Vous êtes déjà papa, non? Doler c'est pour les enfants, tu fais de me demander pas un avis. Mais quand toi tu n'exiges, autant français qui mangata, on exiger à chaque moment. Doler. Après, on le met sur une gomme. Après, on met aux amis. Je t'attends, mon dazobela. La fois, il y a un spécial, mes filles. Papa, comment l'excès, s'il te plaît, boité? Hein? Tout ça quand même ban, non? Où est-ce que dépense ni tout ça à l'hôpital? Bon, on a fait au peso, on a ma beaucoup. Papa, tu peux te calculer là-bas, bon, c'est combien? Et ça dit combien? Baby, c'est. Non, mais quand on $1, pour la fois, on a envoyé belle, parce que c'est somme. Au moins, on a dépensé l'hôpital. Les a $1,300. Pour le bas, il y a 1300 $, tu as tout tu l'as split à l'Ibanda. 1300? Il n'a jamais non, il ne pas si après, tu obliges encore de lait, ngombe, tabac. Il y a une personne parce que l'hôpital va l'obéir aux autres belles et l'eau, mon bas, qui n'a malade. Explique-nous d'abord. Et les nous ont dérangé aux autres cocolobatés, tout dépenser à un bon hôpital. Vous avez un problème spirituel ou comment? Merci. Oh, merci. Mais maladi monsieur sakamadu esengaka tete mamoko ina nenga bokoko maladi on esengaka ozolia bamisuni mingi ozolia badole bashawama biloko bien désommé bokoko ozoloba eza tradi prati ou bien tradi vivre frais ou bien tradi indien ou bien tradi nini mpo ozolobelanga awa bashawama bakule mayo taba bafrite plus tard okoyebisanga chicken chili siko problème ezani tosola moke ok. Oui, donc nous avons dit à Luki maladie exacte. Toya to solana yu. Maman na bino botindi na poto boete. Oui, boy. Maman na bino bozo sunga azo bika zo sa makambo nyoso na kisasa wa basa na ka boete. Oui. Sika wa pona nini ngai tato na boti bino bozo beta ngai kalo ka bozo mona ngai. Depuis tout quarantaine papa. Uya na ngai na pasi. Profession. Mo ko somba ka ngai dole soki na bela kite. Yo mo ko mema kinga mabunda bu soki na bela kite. Oh, sika pona ko ebisa bino. Papa lobani. Oui, pona ko ebisa bino vérité na papa na bino. Ngai na kosa ki na ngai na bela ki na ngai. Papa vraiment. Papa, pourquoi vous en avez marre na bisoté boy vraiment?
Hein? Tu sais que moi qu'on a yéba lambate, mais je m'efforçais. Sur le lobby, ma bunda rouge, na ke wana na gambe la wop, na le ma bunda rouge. Taba fraîche pas baby. Baby fait lukaka taba fraîche ou bien ngulu fraîche ou bien ngombe fraîche. Donc eux autres la makila. Mais pourquoi cause mo tema ma bébé papa? Tout ça li nini vraiment? Hein papa? Nini nani ngo intoxiqué yo boye. Tu comment ma poma, bébé les caboye, naquel au bien la téléphone, naquel qui la papa ngoule fraîche, naquel qui la papa tabac fraîche. Pourquoi papa ni nango? Tu vas dollars à quoi exiger, mais qui était quand même maman. Na $1,300 au bébé sino pita, soko na senga kilo pesa kinga yango, do pesa yango. Bozia, non na belté na ko pera pena. Kuna ne pas au kufa moi. Na nini? Bokwana ko problème sambon. Papa, dans tout on s'appelle moi qui était pour lui radoter. Là c'est pour les enfants. On s'en moi qui était. Au moins ninga. Tu me la promis à monene. Tu me la promis à monene. Tu prends pas la bière aux âgés. Tu prends pas la bière. Papa, on a un bon wana. On a 2 mois à mise en disponibilité indéterminée. Quand on a déterminé en 2 mois, on a la carte déterminée, ça indéterminé. Tu n'auras pas mon argent. Tu vas payer pour faire son bon. Non, piété. Tu auras. Non, piété, n'a pas point. Et moi, on continue. Oui. Oh, fini, tu restes comme ça. Papa. Mise en disponibilité indéterminée, tika la bongo. Aux années l'autre côté. Il a besoin de quitter le côté par là, le bandit ne mange pas. Je n'ai rien à te laisser. T'as la maman, on a ça qui fait. Papa, il fait son en vérité. Nanyango a péché ma idée où il y a bien été où ça m'a camabot. Voisin Nanga et papa Arinda Tindaki. Merci, merci. Moi, Nanaye. Aya, on dit la commune. Papa, il a la commune, pendant 2 mois. Pour la porte au chou ça. Ngai no so so mo ban nga te pour la makam no papa za malade oh za malade en tout cas papa za vérité nanga de ça la vérité ngai na so kuna ngai pe na koloba kaka vérité ah vérité donc il faut discuter on va tout on a vérité vérité Korio nari ya kama kudarusi yaka basolinga basoya wana papa mera dore na bera ngai na bera on a tellement